Mbote na bino bozwili baku malamu ya kolanda info chrétienne télévisée ya moko lelo oyo nga naza na plaisir makasi ya ko présenter po na bino to l'équipe on a sommaire na biso po na ko bisa bino que bokolanda bongo bandeko ya centre de l'évangile du trône et longo na mosena nzambe bishop Mapasa Baolimo Pelisusu ouverture il y a 3 journées de délivrance ya ba maman oza ko salema kuna na église de Jésus réponse et longo na maman Malela Londi maman 100 jours. Ba détail bokozwa bongo na suite ya basango na biso mbote epai yeso mibino to fongoli basango na biso ya mokolo lelo pona ko bisa bino ke mokolo ya dimanche 22 mars 2015 bandeko ya église EPCFA o ekamama ke pa ya apôtre Claude Tuzolana basangana ki bongo na culte dominical na bongo kasi pona ko ba mingi muzenyangi a signé reportage oyo na première rue industrielle d'Ilandos 1493 na commune ya Limete d'être retrouvé église oyo à savoir que ezali église pentecôtiste chrétienne foi en action na bokambami ya Thomas na Nzambe Claude Tuzolana oyo bozali komona ezalaki na yango mayanga ni na bango ya dimanche veut dire culte dominical oyo fungwamaki depuis 9h na kabambi ya louange pe ya adoration oyo na prédication bo simbako église pentecôtiste foi en action et pambola makina mateya ya mopakola minankolo pasteur Patience Miracle ya Canada oyo amekaki ko partager na église bangé na thème oyo la loi de la sémence et de la récolte parce que ezali mobeko oyo et salaka que église pambolama pona ko éclaircir yango afungola ki 2 rois 4 8 tina 17 pe Deutéronome 14 22 tina 23 na même époque et salamela qui est lokola Élysée moto na Nzambe alobaki bien aimé tu as des choses oyo salaki na katiawa l'église ton père à travers basani na Nzambe basakolela kiyo et sache que c'était la parole du prophète et au Kisama. Après Matéa, il y a pasteur Miracle et Patience, yemei l'apôtre Claude Tuzolana, ayaki ko intervenir, pe akumba ki église na prière ndenge kaka bilili zaliko la kisa. En tout cas, impact et danger na souka na nyoso, Dr Bonnard a développé ki boye na micro ya ICT. D'abord parce que les actes de adoration et je crois que le prédicateur a précisé qu'il faut vraiment mingi il y a loi ya sémence et puis la récolte et tolandi biso mo prédication ndenge leki tomoni ke Nzambe pour ka bénir peuple na ye ana besoin que peuple s'aimer pour que en ce loko c'est pas une Nzambe c'est-à-dire vous va d'abord s'aimer mabele ya malamu vous va s'aimer et pas ya mutu ya malamu et puis vous va sortir à sémence oyo zomema et pas une Nzambe mais dimanche on a la culte d'adoration de 9h à 12h alors église EPCFA et ça la première Liberté dans Ilandos, le numéro 1493, où ils ont Kambama, dans révérend apôtre Claude Tuzolana. Voilà presque au Sanganaka. Si vous avez aussi au Kénarake, Yaka, beaucoup de Nzambe ensemble, et Nzambe à Tuzolana Claude, à Osangate, au Koutanayo, et un problème d'ailleurs. Programme oyo devait dire il faut qu'on retenir mardi et la culte d'enseignement de 16h30 et 18h30. Mercredi réunion de maman de 16h30 à 18h30. Jeudi culte de combat de 16h30 à 18h30. Vendredi veillée de prière de minuit à 5h. Samedi de 13h à 14h. Affermissement à 16h30 réunion de jeûne. Dimanche de souka ya masolo. Bayaka kokumi sanzambe et bandaka de 7h30 8h30 banamiki basanganaka na école de dimanche et puis na 9h juste culte dominical. En tout cas Kinshasa to invité bino na première rue d'Ilandos numéro 1493 na commune ya Limete wapi pai boko retrouver yemoko apôtre Claude Tuzolana ICT Bonzambe toujours. Mokolo ya jeudi 26 mars 2015 bandeko ya communauté évangélique Vision mondiale Daniel et compagnon o ekambama ke pa Mosena Nzambe pasteur Jean-Claude Ngoyi bango pe basangana ki na culte ya enseignement na bango Pichunzita apesi biso ba détail de tous ceux qui étaient venus dans leur maison pour le consoler.
Église tope lisanga oyo bosali komona boye ezali bandeko ya communauté évangélique Vision Mondiale Daniel et compagnon oyo ekambamaka epai ya pasteur Jean-Claude Ngoyi esengeli koyeba ke bilili oyo ezali culte na bango oyo basanganaki mokolo ya jeudi 26 mars 2015 mateya ezalaki epai na ye moko pasteur Jean-Claude Ngoyi nde ayebaki koenseigner lisusu libota na Nzambe na mama na likambo la restauration ayebaki ko développer mateya na ye na livre ya Jean chapitre 11 verset 1er kasibolanda ndenge nini ateyaki maloba na Nzambe. En fin de compte, pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais voulu écouter ce que Jésus était en train de dire. Pour eux, c'était le fils de Marie et de Joseph, point barre. Alors, continuez à demander, Nzambe ça est la vie sauve, Nzambe ça est la vie sauve. Il leur fera promptement justice, c'est vrai. Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi encore chez les Juifs? Parce qu'ils n'auront rien entendu. Nasima Losambo bazanga ki malobate boyo kanenge pasteur Freddy alobi na micro ya ICT. Awa tozana Vision Mondiale Daniel et compagnon. Tozana na culte na biso awa chaque jeudi à 17h et dimanche à 9h30. Nous continuer na thème na biso sur la restauration. Moi, particularité, qui a moi dispensation. Dès que le qui la fois passée. De la même façon, toujours la puissance de l'évangile, la parole révélée, pour aimer ma bino, nanzela na bino, ma bota na bino, baninga na bino, bandeko na bino, qu'il soit délié, de manière à ce que ba kende, que ba évoluer. To lancer appel pour étayer sur Yaki, à Koufaki, et à Sekwaki, kaka po bato, ba vivre malamu, à Onasi, et après la mort, ba kenana ba continuer à vivre malamu. Dans l'habitude à dispensation, c'est aussi là, dimanche, la culte na biso, et dernier dimanche, à partir de 9h30. Yozo Landanga, Yaka. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous comprendrez à quel point Dieu vous aime et qu'il vous a choisi, vous, pour la délivrance de votre famille, pourquoi pas de votre communauté, pourquoi pas de votre nation. Nasima ya mateya babondela kiteta Nzambe pona kosenga mateya oyo evanda kati na mitema na bango. Tolobi bandeko ya communauté évangélique Vision Mondiale Daniel et compagnon basanganaka chaque jeudi de 17h à 19h na ba culte ya enseignement na bango pe chaque dimanche de 9h à 11h30 ne ezalaka culte de louange et d'adoration et d'action de grâce. Zo adresse basanganaka bongo na salle de fête la compassion oyezomi na quartier Rigini na commune ya Lemba sur avenue Biangala arrêt qui passe soko comme sikawana otuni ba collection sur la fête de la compassion nesika église ya pasteur Jean-Claude Ngoyi ezalaka tolobi il s'était bon Nzambe toujours. Totikali kaka na sommaire na biso bolanda ouverture il y a 3 journées de délivrance et aussi les makuna na l'église de Jésus réponse et longona maman Esther Malela Londi tolanda. Tozali awa na kati ya village de la foi otobengi centre ya Bilembo oyo tobengi Bishima bo comprendre que tozali bongo na église de Jésus réponse oyo ekambamaka epai ya couple berger Malela Londi Esther nantoma mako Londi esengeli koyeba ke bilili oyo ezali ouverture il y a 3 grandes journées ya bamama lelo jeudi 26 mars 2015 ezalaki pucha awa esengeli koyeba babinelaki tata Nzambe na ndenge ya kosakana te bampangi ya Vincent Bondi melangai ye moko mama Esther Malela
la maman 100 jours amataki na etumbelo pona kote ya ba mama na mama likambo oyo bazali ko kabola pendant 3 jours mwasi telema o milongisa na likambo oyo elelisaka yo tala ndenge ba mama baza kondima mateya ko ganga ba amen pona kolakisa réellement nyonso mama d'intercesseuse mondiale azali koloba eza kokota kati na bango na sima na mateya botu nanga nini ba kotaki na prière ya kafu kafu prière ya délivrance ba vie ya ba mama ebele e kangola makina mokolo ya lelo bino moko bozotala bino moko bozo simba ba mpanga Vincent tozali koyebisa bino que bazali ko continuer kutu boyo ka mama oyo ndenge nini ya témoigner nzambe na ukiyo kakosa na sans na tena sima na sante loko ya bouche makasi pembeni katikati na kumisinzana na zongi bafani singa kuna na libanda na zui mupete te bataki prière esili nga moto nazaki na pema ya komata pema yango moko ebando kokita na kumisinzana na fandi mama beninga na kati na esi mama bado kobengana na l'esprit de mort kati na bomoi na ngai makasi ya prière nyonso topesa kepa nzambe nzambe asalaka koko tine kosala epa ya mama ta mosusu te mama yaza ya yesu azosala na kombo na ye yo mama oyo nano yebite bazali ko continuer yango kino mokolo ya samedi 28 mars 2015 bazoko banda 12h yaka ata 6h avenue Balari numéro A4 Adula commune ya Bandalungwa oyo to baka bandal yaka soko kitina are inga esika wana ata otuni mwana muke ba kolakso esika mpama 100 jours azalaka tolobi isete bon nzambe toujours toyambi pona bino son éminence apôtre Tambuluko Kimokambia esek pe efai azeli bongo na micro ya ICT pona kolobela mwakambo o etali semnef nyonso bakutana na sango malamu na te bato babiki bapambolami voilà esili pete il faut kozonga kaka ministère nini ministère yango wana voyage paul atambolaki bavoyage trop ministère attention nga aza mutu ya église te bâtiment nga aza ntoma so ozoloba makambo ba église bâtiment là c'est autre chose mais ministère ekokatana te parce que oyo nakende pe ministère bisika nyonso natambola tina nzela tina tambola ezaka ministère donc fissure ezalaka te na ministère tout balobi que l'occasion soit favorable ou non prêcher l'évangile donc en toute condition na tout paramètre nyonso na te ya sango malamu. Le ministère pour moi n'a pas de lieu. Tout lieu est ministère. Il n'y a pas de temps, tout temps est ministère. Séminaire il y a 9 mois. Pour l'objectif nini bato ba vanda 9 mois basambela nzambe. Mais nga retourna bonga na sambela nzambe vi mobimba. C'est 9 et nous le bateau ko sambela. Ko sambela c'est autre chose, tout le monde prie na banda. Séminaire c'est un séminaire, séminaire c'est un enseignement. L'enseignement pendant 9 mois, c'est moins parce que nous vivons combien de temps. Nous devons vivre 200 mois, 40 000 mois dans mon kilo. Donc, au sein de 9 mois, il y a séminaire. Ce sont des enseignements cadrés pour élever le niveau de l'église. Parce que la Bible dit, si ma parole habite en vous en bon amant, demandez tout ce que vous voudrez. Et ça, bano baliaka bien te santé na bango ezalaka mabe bano baliaka bien santé na bango ezalaka bien eza mutu musupe bomoni munene nzoka nde aza na problème olia les chrétiens aujourd'hui baza koloba mboka na biso ça ne va pas les chrétiens ne mangent pas bien soit bazolia ba maté ya moko bizarre soit ba maté na bango eza programmé te eza cadré te nga za enseignant na école primaire Paul aza enseignant asala yango akoti na mboka ba bengi Éphèse. À mon inquiétude, pendant 3 mois, ils ont aussi béni bateau. Dans l'école, dans la classe de tyrannie, à prêcher pendant 24 mois. Il y a des gens qui ont dit que ce soit que Luka Nzamba sala miracle pas bateau. Luka liloba ya Nzambe ezali Nzambe et sala miracle na ba vie ya bateau.
Les gens avec peu de connaissances veulent avoir des grands miracles. Ça n'existe pas. Le problème, c'est la connaissance. Beaucoup de connaissances, les gens changent. Séminaire en 9 mois, les Japonais, connaissance à battre. Il y a 6 mois ici, là, en absence de l'Angola, séminaire en 9 mois, il y a des bon, mon ami, non, et il y a avant de savoir que séminaire en Yaïpe, bananga bazali boyebi bango naza apona tanga bakomona bango te po so natangi moko msolo baboni ngai. Donc l'église aux évangélistes, pasteur, musicien mineur, autant de parce que nous avons un enseignement. D'ailleurs, nous avons un maître. Nous avons un boyer, et nous avons un maître qui nous enseigne. Il y a un enseignant. Bon enseignement, nous avons Bozali qui développé thème. Toujours développer ces thèmes, aller partout du monde entier, prêcher la bonne nouvelle, enseigner, toujours à Jésus-Christ, toujours prêcher la bonne nouvelle. Donc, vous avez un thème phare, mais la bonne nouvelle, c'est notre thème. La bonne nouvelle. Thème phare, on y a bon, toujours les dents du lion. Ouais, on se souvient toujours les conquidés. Donc, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je prêche Christ. Pour la lever, je prêche Christ crucifié. Pour vous maintenir bateau pendant 9 mois dans l'enseignement, la stratégie nous bottier sur pied pour na bateau pendant 9 mois dans l'enseignement. Aussi au moment où on va voir qu'il y a un gouba allié à l'iboso, il y a mis balé à Kimi. Ceux qui te coupent sa parole de Dieu, on va s'abattre dans l'ensemble, il y a un chaque jour. Et puis tu seras 6 mois, jour, tu 4 tu vas dire ça, il y a un 9 mois. Awa, ceux qui te sali sous 9 mois, ça va se Bakissa en 2017 12 mois. Après 12 mois, ça va le Bakissa en 2020 24 mois. Chaque jour. On attendait déjà, c'est comme ça. Tout le monde a faim. Il y a une information. Il y a un peu d'abîmissement. Il est belé pour bateau. Bana bazali koteya te ngai munhu aza koteya na nzela ya bana sikoyo ngai munhu azoteya bana mpe baza koteya donc ezanga moko te bango mpe bazoteya nga mpe nazoteya bato bazolanda biso na télévision yo moko ozomi déjà je crois que oza na bato ebele bazolanda oyo bayebi apôtre Tamboli Koki programme na yo eza ndenge nini na CM9 ozoteya semaine mobimba to ndenge nini tous les jours dimanche nde nazoteya na baparoisse c'est-à-dire que bana na nga bazozwa te bakena ngaba le séminaire c'est tous les jours. Alors, dans chaque génération, il y a un tu veux éviter qu'est-ce qui arrivera. Parole c'est important. Na bengi batute na sali ba publicité parce que na sali déjà na batu belé. Mais au lieu de profiter na bato baye yaka pour na kotia te publicité na balabala pour na sali déjà na banami. Malam na prêcher bato nza mapesa ngai que bat musus baya mais yo muto yoke yaka na avenue Tamboli Koki numéro 106 ex Kaemba na ngaba pembeni libulu ngazengele ba ola kisayo place wana yaka oyo kale wana nzambe opambola okoma très puissant à partir ya enseignement au nganzo sa nazo bakisa ke bandeko tozana mboka kitoko tozana batu nyonso kitoko nzambe apesa biso tout ça na sema belé kitoko mais libanda to senga nzambe mayele na ye so botangi ba proverbe to zo instruction ya nzambe bona na te instruction o ya pays boy o ya batu boy botuna nzambe po batu anyos ba réussir na vie ba leka nzambe na so même ba pasteur po yo réussir na vie no zo bible na yo oyo somba tangaka yango nzamba opesa yo ofungola so wazala ngombe la congélateur na yo fungola congélateur no zo ngombe lamba okenete kufungola congélateur mtu mususu o mama na lamba unité ba recette ici pesama lisez la Bible écoutez les hommes de Dieu écoutez la parole de Dieu na ya on a stratégie moko te parole de Dieu za mingi so te lito te yango tango mais pendant 9 mois chaque jour ozo ya o fungola dimanche au église na yo e fungola yo et vous savez ce bilan nous sommes yéba te oyeba pe ozana gua otanga Bible te otanga Bible voilà on a repéré ça voilà stratégie to linga mboka biso to lingi mboka donc to milingi
Ce qu'on milingi lukoye banza. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et ça, c'est Jésus-Christ. Le Dieu que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Père l'a envoyé, mais nous, c'est Jésus qui nous a envoyé. Ce que vous avez monté à Timbio, au thé avec fermeté. Et pas tout ça, pas un inisem 6. Et ça, l'accès, pas un inisem 9. Pas un inisem 9 mois. Et à ça, l'accès, bangona yom to yebisem 9 mois, yebinza menenga mote. Et ça, banda kumusu soke, o kuta tanki ya munene, la dimension anda kulikolo, mai za nakati. Mais ok, nda kumusu ba bomba mai na kati, mutna muta bomba mai, c'est une possibilité là. Tout ça va ta semnef, nous avons encouragé le peuple ya ngaba, pour boza oyo nzamba tianga na motema, peuple ya makala, ngaba, peuple ya mwamba, nzamba placer et pas na bino un grand don, l'homme de Dieu, l'apôtre Tambuluko, qui va payer, bélé, va se profiter, boya koyoka ye. Kinshasa bozala mutanzamba munene boya koyoka ye nzambe nanga apambola bino. Ezali na rubrique qui a invité de l'info honnête au bouclé complètement édition na biso moko lelo. Merci ming nabino pour la fidélité et patience nabino na info chrétien télévisé bozo le maté kozala pene pene na biso. Ya solo soki bo sepela édition oyo tika bo pesa merci ming équipe technique ozaki au four et au moulin pour na opesa bino musala kitoko benasi ma caméra tozaki bon na Muze Nyangi azala ki yemodagi na Toshiba Lubamba chef d'édition ezala ki bongo Faïda Musuma di pe ya solo soki bo sepela ba image tika bo pesa merci ming na monteur na Merlin Ngongolo pe Yves Mbuyu réalisation pe coordination ya Yemoko Ziger Ngongolo kasito kabwana na verset biblique oyo to fongoli bongo mokanda ya Amos au chapitre 3 verset 3 Bible bina bisoboye batomi bale bako kotambola nzela moko te soki bayokani te so bozo tambola na mutu esengeli bozala makanisi moko pensée moko nyonso bosala esengeli tambola elongo bamata bakita biso tolobaka na biso kaka bonzambe toujours yango tozoloba tolobi ICT bonzambe toujours.